tolakisa makambo ba policier oyo baza ba policier te baza ba incompétent bako kana bango makambo te bakangaka bato moto bataka chine mais misala eza te depuis 7h du matin, papa tout le monde m'a dit vraiment soldat pas de pembeni soldat total. Soldat total kamboe. Kaka chine bakani ngai. Nazala mabana bakani mbana rapina bakani ngai. Ezala raté paysan, mabana za mpi. Azala bana, ana parana ye. Mais papa te masasi. Quand tu me baba kena bango. Oh na bomba ya mutu na bo swate. Ai bakani na butu. To beba na ba soldat ngo. To beba na vraiment. Oki koseka ete pe noki kofinga ete so na sala ki video wana na sala kaka pona kosala pona ko imiter mais na sala pona koseka ete nde bongo na kosenga nono so amoni video ane sala mabe na motema alimbisanga ngana za artiste bo limbisanga bo commenter mabe ete na video wana bo comprendre biso toza ba artiste nde musala biso ba artiste kaka boye na kosenga bo limbisi na bino nyonso pe place yemo ko aza so ki amoni video na kosenga nemo ko bo limbisi mais video na sala ki pona koseka ete merci mingi. Voilà, mbote, je sais que boza bongo et belé baike na sima etando aike na bino, boza na ba téléphone na bino, na ba poste téléviseur na bino, bozo landa émission na biso ya boso na ba kenda sango. Boso na ba kenda sango émission na biso mokolo mo lelo, toza bongo na commune ya Bandal, voilà, na espace vrai ndenge bozo mona na sima nanga et pas Fanny Batadi là, voilà, mbote na bino boza bongo e belé na sima ya etando ya ike na bino bozo talanga boza ebele partout dans le monde. Je dis d'abord mbote bonjour à papa Thierry Vita, mbote bonjour à Paolo Di Capen, mbote bonjour na bino nyonso boza bongo ebele toza na commune na Bandal comme j'avais dit. Lelo tozo beta moi lisolo muke toza te menanga moko nazo beta moi lisolo moi muke tosala analyse ya makambo zo leka bongo mikolo yo ezo panzana na ba réseaux sociaux na Bandal na biso insécurité eza bongo ebele makasi. Ngana cameraman nga aza sima ya elili na biso a balancer biso image pour totala événement oyo c'est pas ça qui lelo na tongo na Bandal événement oza nini bandeko nanga mwana moto abanda kumba moto na ye ba criminel ba utaki bongo koiba bayibi banani famille moko boye ba utaki kozwa mbongo na bango na banque soki pe lobi kaka nde bato songi bazanga raté na mboka na biso on a beta toujours c'était na lobaka il faut avoir la discrétion. Il faut que la discrétion na vie est tellement bien. Discrétion na ndenge nini okozwa million na yo eyebika yo moko nde bakongo bazalaka koza na 10 milliards na ye na poche me muto oyeba te ye moko kaka mais bande kongo pe biso ba oyo ba criminel pe ba crimo bakoma pe na mwa ba bilo na bango mo ba nzoto oyebisaka bango ke non telle place mbongo ezali mais avant ba yeba wana c'est que zaka na ba menoir moko boy oyo yokaki to pe oyo monaki ndepe yebisi bango beteli bango lisolo bango pe balandeli baye kokanga bango na kolandela baye komona famille wana babotoli bango bongo saka mbongo wana na kobotola bango saka mbongo wana ba criminel babandi kokima makamone le kamaki so na Kasavubu bakimi bayeti côté terrain municipal bande ko nangai bakomi na terrain municipal ba o nyonso bazala na kini bino nyonso bozana poto o nyonso bazala na kini ebi terrain municipal ya Bandal ayebi pe maison communale ya Bandal bande ko nangai bana ya moto na biso ba motard na biso ya Kinshasa bazana songi moko ya kosakana te donc ba motard batikaka makambu te motard alandelaka makambu ti na suka motard wana banda kolanda ba criminel azolanda ba criminel ye moko baninga ne ba opekisa e papa zonga te ye aza muto atembe aleki même na muto ba yebisa ke Yesu asekui mais azondimaka te ke Yesu asekui
bande konanga landa ba criminel wana ye moko na moto ba crime pe batala bongo te ali lisasi etoyo na simalikosi akwei babomeli wapi babomeli na diagonale ya maison communale à Bandal babomi liboso ya hôpital tango babeti masasi ndeko azopema bande konanga bokolanda bino moko ba image wana na kosenga na cameraman aza sima ya bilili na biso akobalansele biso ba image wana mena c'est une explication bande konanga kokoya mombala na kwei na moto la police ya mboka na biso police ya mboka na biso pulusu eloba na lokoto na lingala pulusu ya mboka na biso bande konanga ba weleli na kokanga moto ba weleli na nukofuye ba poche ya mutu akweyaki po babenda ba mbongo ba téléphone mais balobi ke babande ko luka pièce d'identité bande konanga pièce d'identité ça très important na vie ya mutu net na besida bongo na besida bongo soko za na pièce d'identité bako identifier yo place yo fandaka bande konanga lisolo eza ya pasi pe ma parce que eza makambo salami lelo bafouiller na poche za na pièce d'identité te mais bakutaki ba mbongo na ye parce que makambo na salami na 7 heures bakuti ba mbongo baboto na ba mbongo bazui moto ali eke na maison communale ba wele ina no moto na ba mbongo ne ezaki na poche batiki mutu wana mutu azobundana na liwa mais sima ya mutu hôpital ezali donc mutu akufi awa hôpital eza awa mutu azobundana na liwa bato hôpital na babine eza kana bango te mais tango bapretaka serment mpona kobikisa milimo ya bato benga basala nini babeni na bamayeye wana baluki nanu bavene mpo nini bakangi garon baprotege vene mpo mutu akende te tokotala na bino réaction ya bamotard réaction ya population réaction ya bato bazalaki wana ndenge basilikaki mpona la police wana na kosenga na ndeko nanga aza nsima ya bilili na biso ya kitoko oyo abalansele na biso image totala ndenge ezalaki Maman a coupé. T'es à son paiement. Est-ce que tant que je vais mettre dans le salaire qui va là? T'es, je sais que t'es content là. Sans risque de. Mais après. Identité quand la téléphone va signe. Il on a bougé mukolo mutuka déclarer que te boki disanga boki botika ngana kieli alembi pede mukolo mutuka kieli ba otise a ba kise bana ba moi ba même en hôpital les amis est-ce que c'est tali solo ngondenge bandaki ba di que soki ba criminel so ba yaki ba criminel ba yakuta bata moto ane ba sali vuya ya ki même ba ko ti mama ko kima ya landa ki bango ya landa ba criminel alanda ki bango te ba di que ya ke ndaki lokwa ke akima azwa moto na samakamu ba policier oyo baza ba policier te baza ba incompétent bakokana bango makambo te bakangaka bato ya moto bato aka chine mais misala eza te vraiment
Baba wale leo kama kakani kama kusema abeji masali. Baba kama wewe kati. Omoni wa bastali sasa kama melamba sasa pema kazi. Yote kama na ngoka na pia. Alikataa ya kasema kai sasa ndio kama sema ndio kama sema kazi. Bamnia kama ndalele ade present ya dimaki. Ya za na mtatoka na kama ni kazi wala makosa na leo. Obi Abi kate Abi kate Ma pe mananu Sigo papa Dino baba monta Sigo nde muninga na bino monta ka kufi bongo bino siko bwana likambo loba Sigo nde bazupe moto na ye wana Est-ce que ça la Sigo bango ba privilégié moto Bonjour à vous, je suis Mme Kikina Mungouliaka, coordinatrice de l'événement Trophée MTK Salou, femme d'honneur, qui récompense les femmes d'exception, les femmes que l'histoire a oubliées bien souvent. Qu'est-ce que le Trophée MTK Salou? C'est la récompense des grandes dames, c'est la récompense des épouses, de celles qui ont soutenu leurs époux contre vents et marées, afin que ceux-ci puissent accomplir leurs ambitions pour l'humanité, pour leur communauté. Mais qui peut prétendre à ce trophée? Ces femmes, ces épouses, qui ont soutenu leur mari avec engagement, avec constance, avec loyauté, avec fidélité, avec dignité. Voilà pourquoi ce Trophée MTK Salou récompense ces femmes. C'est ainsi donc que le Trophée MTK Salou ne se veut pas juste être un événement, mais nous voulons que ce soit un idéal auquel toute femme peut aspirer, même s'y accrocher. C'est pour cela que cette année, pour la deuxième édition du Trophée MTK Salou, les nominés sont de tous bords, de toute race, toute religion et de tout pays. C'est un trophée international. Je vous invite donc ce 31 mars 2022 à venir avec moi, avec tous ceux qui veulent célébrer la femme, afin que nous puissions dire à ces femmes que même si l'histoire les oublie, même si l'histoire les néglige, nous sommes là pour les honorer, pour les remercier. Je vous invite donc à nous rejoindre le 31 mars 2022 au Pullman, afin de célébrer ensemble ces femmes d'exception qui ont marqué l'histoire, mais que souvent l'histoire néglige. Je vous remercie. Donc, toti kolandana bino elongo ndenge événement ngo elekaki. Conseil ninga na opesa ba motard. Motard na biso ya kinia wawa, ba motard na biso bana songi moko na esprit a suivi ya sakanate. Likambo eza ya yote. Krimo autine ko sa makamu na ekuna ozolandela nini. Boye peka ne balanda président na biso, balanda président Fati ya sakanate ngo bazwaka film. En tout cas, président Nangai Penda, président Nanga, président Nabiso, papa Nanga, naïbe te Olanda, no ba émission yo papa. Teyana no bandeko na biso. Ce qui a toko zongi sata système a fimbu wana ne bazwaka to liboso. Na sir ke ba otika kolanda makambo aboye. La poulousa mboka na biso ba poulusu la poulousa mboka na biso musala na bango ka kokanga ba couple na butu musala poulousa ezaka so bakangi mwasi na mobali 22h ale ba botoli bino ba téléphone bani même makambo boye poulousa landela ate. Dernièrement ka ana banda la côté inga suka awawa muto to mbongo na banque krimo ba landi muto na ba ekoboma etili boso ya société. Ok, ba policier penza ba biba yana bango te policier bini nga criminel ya te policier kimi ba boma muto na liboso société abandali mbumelela ba bomiye ba botoli mbongo ezaki copie ya chauffeur a signalé ba criminel na par testo ndenge za betoto zo mbongo na banki kingani tozo direction Willery landa biso nzela tozo ya nzela tel to leki bo to virer mupanzi krimo pe mupanzi krimo ya papa na sentir que krimo elanda akima ti liboso la police bande ona mais liboso la police ango ba policier pe voix mabakimi. Donc policier kimi ba boma mutu liboso à la police. Et ça passe peu mawa. Na lobaki ke na kokota lisu mwandambu. Et pas bande ko na biso ba mission chrétien.
tozolanda video ya mwana aseskize na osenga pe na Dieu donné ma ejasimabilili a balancer les biso façon ndenge mwana na aseskize asengi bolimbisi na famille chrétienne na famille musicale asengi bolimbisi na bandimi ya papa na biso papa Patrice frère Patrice mosali ya nzambe munene pasteur Patrice oza icône oza star. En tant que star, il faut zaka na souzi nao. Mutu muso a revarane comme oyemba roi fait Patrice. Mutu muso a revarane kaka ba tik na yo ba forme na yo wana. Siko po a revango, il faut asala souzi. Total abiso na à tout le pouvoir que ces hommes incarnent qui pourrait être un pouvoir partagé. Parce que c'est vrai que c'est l'homme qui au premier plan semble être plus visible, mais derrière, je ne dis pas derrière, à côté, il y a une femme qui agit et qui donne aussi sa contribution à ce que ce pouvoir soit effectif. 2022, Kinshasa, capitale du monde. 6 femmes venant d'ici et d'ailleurs. 6 femmes qui ont accompagné avec honneur, loyauté et fidélité le combat des grands hommes. Un trophée. MTK Salou, femme d'honneur, au mois de mars 2022. Voilà, je disais sosie, voilà. Moutou nous avons sosie nae. Total ba bango show awa bazo imiter président de la République, bazo binisa bango bando le kana RTVS hein, si je me trompe pas. Et loko moko boy. Et bando le ka ba bango show le bando le kana RTVS. Basali Kabila le père, basali RLTV voilà. Merci à Maweja. RLTV basali ba maman Olive, bazo binisa bango donc total ango. Mais aucun jour maman Olive va le ka pourquoi bosalinga boy. Tout le monde a mukomote papa Kabila aleki alobi pourquoi bosalinga boy surtout papa Kabila botie mandefo ebele batie bango ba mitu minene mais bazo binisa bango mais tout le monde a te tout le monde a omona star na biso mvoma na biso bina filé mutu moko bimi loko aye a sozi na e tout le monde a ngo innocent bi abandon bina loko Michael Jackson abandon linga kosala ba jar wana. Mais tout le monde a été placé Michael Jackson à Silika. À ça, dans les réseaux sociaux, pourquoi bosalinga boy? Mais moi, na wana, likambo pas si peu mawa, nungu panzani te bakangi si moi na wana. En tout cas, na part nanga, na baki c'est les moi pardon moko likolo ya oya sengaki bolimbisa e. Moi na sala ki angote ke na nenge ke a dénigrer papa Patrice non. Asala ki ango eza TikTok biso sotomoni batu bazo imiter batu dernièrement kuna otomona mutu moko asali ya mama Laure mami ka pena be Paulette na clip na mama Laure asala oh ouais kangudu la oh donc asali bajar wana mama Laure ndenga azalaka omoni bajar akalane mama Laure abimelaka liputa na libaya na basala ngo match bouffante ah bimazo yemba n'importe papa biso Charles Mombaya que son âme repose un peu. Mais lelo bakangi si mwana wana. En tout cas bande konangai batu basaleli yango ba émission ebele ba créer ba base na fait patricité nani té non. En tout cas mwana wana afingité asali nzembo asepelaka na papa Patrice aza star ye a imité ye soki ke blessaki bino boluka place na mitema na bino bolimbisa eza mwana muke. Bonjour bande konanga ba congolais na TikTok ngande auteur ya video ya frère Patrice ozomona eza pembe na bino mais nazana regret mingi na motema nazoka passe mingi na motema komona ndenge video eza mal commenté. Place nous sommes publier vidéo dans son akaba commentaire ya mabe ozosanga na motema. Mais soinga na salaki vidéo pona ko seka faire Patrice te. Wana za pasteur za adorateur na biso na mboka ya Congo to ebi très bien. Na okiko seka ete pe na okiko finga ete. So na salaki vidéo wana na salika ka pona ko sala, pona ko imiter, mais na sala pona ko seka ete. Nde bongo na ko senga nono sa moni vidéo ane sale mabe na motema alimbisanga. Ngana za artiste bo limbisanga bo commenter mabe te na vidéo wana. Bon comprendre biso tous ba artiste ne musala biso ba artiste kaka boy na kosenga bolimbisi na bino nyonso pe place yemo ko aza soki amoni video na kosenga ne moko bolimbisi mais video na sala ki pona koseka ete
Oui. Aza mwana muke bolimbisa ye akobandela ngo lisusu te. Soki bo portaki plainte, bo sunga biso, bo récupérer plainte wana et sunga pe mwana wana, bo te ya yeka na ndenge ke ba parents bakoki kote ya bana na bango. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Là, j'ai dit d'abord merci à Dieudonné Maweja qui était derrière ces belles et beaux caméras. Et j'ai dit encore merci à Paolo Di Capel. J'ai dit merci à Yaedi et Momo. Yaedi et Momo Ndoke Abutu, pied gauche magique. Yaedi, merci. Merci à Marcelo Diogo na Diogo. Merci à Yada Kabelo. Muto Sumbara Wese Mokona Moïse Katumbi Chapo na Lubumbashi à Panjo Kwetu. Yagelor. Bientôt Lubumbashi Nazoya Kalamingite Tokomona na Bambote na Bino Boza Baïke Luc Décor. Merci à toi mon frère. En tout cas, Nalia qui bien. Na sepela qui. Boza ebele, si on appelle Sibino Mingi, bah merci te, bolimbisanga, mais Boza tellement ebele. Ebele Penza. Quant à moi, je vous dire bonsoir chez vous.